nous avons sur le plateau le premier invité. Oui. Je l'ai dit, nous l'avons manqué il y a 2 semaines. Il s'agit de notre confrère César Nguinamaou, de la radio-télévision Kimbanguiste, qui vit en Europe, où il produit ses émissions qui sont diffusées donc par la Ratelki. Avant de le prendre, on prend d'abord ceci. Voilà. Voilà, avec César Nguinamaou, notre confrère, nous allons parler de la démocratie à l'africaine. Hein, c'est un sujet d'actualité aujourd'hui. Voilà. Alors, César Nguinamaou a tenu à s'exprimer parce que c'était un grand nationaliste, kimbanguiste. Oui. Alors, il a des idées à ce sujet. Tout à fait. Alors, bonjour, confrère. Bonjour mes confrères. Voilà. Alors nous allons parler en lingala. Merci, il n'y a pas de problème. Voilà. Que, pour la meilleure compréhension. Voilà. C'est un message qui est destiné disons, à la masse. Tout à fait. Congolaise. Oui. Alors, la démocratie à l'africaine. Merci vraiment. Témoin Ezama Mouké Makassi, Ezali très bien pour la bande de Kobazo Landabiso. En tout cas, on a boutique là, on a s'exprimer à peu près que la démocratie européenne ou yoba homme politique n'a pas bandimaki. En 2020, le 24 avril, il y a 30 ans. Et dans 30 ans, on a positif ou négatif. Cela veut dire que dans 30 ans, on a que l'Afrique passe ou n'a pas. Mais lelo, il y a une photo de Tata Nangai Oyo, dans l'Aksaki. Il y a déjà avant. Son éminence Diangenda Moutima. Batebele, Oyo, Bayebakiye, Azalaki Mouto, Alobaki Makamomoko incroyable. Mais déjà, Ayebsa Rabisho, que démocratie. Oyo ba mindele ba yena ngona kata mboka oyo et pas yeute kozala malamu mais pas inabino et kozala mamu ke passi. Donc voilà, ngai lelo na ye pour na défendre yango ko lo ba yete ya solo Afrique toujours souffrir na maladie à démocratie. Et maladie wana na yebisho ke to bima nango lelo te. Donc écoutez, na expliquez-moi moké ndengeni ni passi ya ba l'homme noir na ba te belé to zali ko souffrir kasi les ko simba kakate mais passi wana e bandi lelo te. Donc na likolo ba kenga na vani na mindele bazo jouer na biso na ba jeu de mots. Donc cela veut dire na ba jeu de mots to ko banda yango d'abord non tant ba banda ki esclavagisme. Esclavagisme ezalaki ba koko na biso bazali ko ba mindele bazali ko ya ko ba koko na biso ba sombi bango. Ba ke na bango na banti na ba Martinique ti ba ke na bango na bazi. Donc muta sombi muninga na ye mutu amemia na ndaku na ye abani ko salise misala pe ko sala na ye nyonso ya lingi mutu wana ko lobate parce que mutu wana za ya ye. Donc asombi mutu l'esclavagisme. Ba koko na biso ba souffrir ki balelaki. Tiki balinette na mesa. Voilà, ba souffrir wana noir azo souffrir kaka. Mais bango moko ba kei ti na 1884 na date le 27 avril ngana keneki na Berlin bango moko ba signé traité ba lui banda lelo ba noir pe baza bato lokola biso toki ko sombaka bango soute lokola ba esclave bango moko ba signé traité ba abolir voilà c'est ça. Donc na 1884 na date le 27 avril ba abolir déjà makambo wana mais tango ba abolir ngo ba memeli biso mo mususu mo wana bayaki nango colonisation. Et bakoko na biso bayeba kite colonisation ngo ezani bakanisa ke za na faveur ya bakoko na biso nzoke ezaki na défaveur ya bakoko mais avantage na bango baye na colonisation. Colonisation cela veut dire baye ko envahir Afrique. Ba français bazui côté to benga ba Afrique francophone, ba anglais bazui côté kuna na biso ba belge bazui ya bango, ba portugais pe bazui ya bango. Mais espagnol pe bazui. Colonisation wana ezalaki po bazwa ba richesse na biso ba kene ko bonga pa ina bango mais biso to za na souffrance. To bundai na colonisation wana mais suka na nzamba yo kilipso mawa. Il y avait un grand révolutionnaire abimaki kimbangu alobi ke bango ba kozonga pa ina bango bino bokotika la boko gérer mboka oyo. Mais tant ba moni vers les années 59 révolution bandi noir abandi ko fonga mamisu ke non to ko continuer na passioté ba yelipso mon mususu indépendance. Croyant que indépendance que en faveur na biso nzoka eza na défaveur ya biso eza na avantage na bango ba créer ba grand dictateur ya Afrique. Voilà. Et ba grand dictateur on a bazalaki batu na bango pour servir le blanc et pour na ko souffrir biso ba peuple biso bande ko na bango nzala na nzala tant nzala wana e umeli biso ba peuple to bani ko silika na ba dictateur wana bango wana ka ba mindele ba yeli biso mo mususu démocratie o tozo lobela lelo yo. Et démocratie wana batno so ba beti maboko ba kumisi ba lobi ki solo cette fois-ci to relia 3 fois beti ba relia 2 fois parce que aussi là parce que démocratie. Mais écoutez na yebi ke bande kebele ba sala ba recherche ba ndele bazo jouer na ba mot les mots démocratie
eza na 2 syllabes toza na démon na gracie démon bato nyonso bayebi ke eza baforce malétique oyo ezali makila ya bato égoïsme koboma pasi na pasi wana yango babengi démon. Gracie ça vient du mot grec oyo babengi voilà babengi yango gracia epai ya bagrec eli koloba commander donc so tozwi commander na démon eli koloba ke commander les démons tala ndeko na ngai kobanda 1990 na date le 24 avril oyo tokotaki na démocratie na multiparti tobandaki kosambela catholique protestant église kimbangiste tozali kosambela mais bandaki kobengana badémon te mais tant que tondimi démocratie l'église nyonso lelo ekomi démon na ntongo démon na midi démon na soir tozobengana démon aza kaka enzala na pasi mpe ezocontinue kasi na mo wana démocratie aussi eza na basumo na kati démonstration démonstration cela veut dire mabe nyonso tokomona yango ntango biso tokolaki mutu oyo tobandaki kobenga par exemple bato tobandaki kobenga lelo tobenga bango bapd tobenga bango bamusexe à l'époque ezalaki likambo basoni soki bayoki yo soki bamoni yo c'est très dangereux mais déjà à partir ya démocratie bapd bakomi libre parce que mutu akosimba bango te maintenant il faut démontrer position na yo tomoni na balésbienne na ntango biso tokolaki mutu pamela masanga fa kende na bar epai ya kobatama mpo na respect ya bapassant. Mais le cas comme la démonstration, balingi sous bar te, baye na balabala ba terrasse partout. Nana ko peki sa ba terrasse wana ke bazonga na kata bar. Personne parce que ton dima ki démocratie, il faut pas démontrer biso. Mami melibangi ba comme le bango na bangi aussi de tout le monde. Na bana mike. Ko bangi za. Ba bangi ko mela bangi te comme la misha ba. Pas kutu wana. Ba mama na biso basi. Tala ba mère to komi na to bana ko benga ba mama Afrika to bana ko respecter bango. Pour la ta kolata malamu akangi lungi na ye abomi nzoto na ye aolata ka nzoto ne pas mobali na ye. Mais tant ba lisi ko démontrer biso na démocratie, ba mama no so ba lingi partir corps na ye fait monana pour démontrer aux hommes que to kota na démocratie, il faut to démontrer bino. Tala ba passer. Avant wana tozalaki na bolingo mama oyo alambi apesi moninga voisin alambi apesi wana mais lelo démocratie ye mutu na mutu fali na ndako na ye souffrance ebandi okolia kuna état d'âme ya bato état d'âme likambo état d'âme donc démocratie wana ememeli biso ba démonstration soko kiti na se ememeli biso sous démonétisation mbongo na biso za sous na valeur te avant 1900 soki combien tokota na démocratie un Zaïre valait $2 américains. Oui, en 67. Voilà. Moi, je me rappelle quand on a gagné Kipoto, on a gagné na Zaïre et puis na franc CFA. On a changé à la gare du Midi. Vous avez vers les années 80, 88. Na memi ba Zaïre na ba franc congolais na changé on a poto. Mais le loso que na franc CFA, OK na ba franc congolais que na ni ba changer on sous parce que perdre valeur et ça sur na valeur. Zoaka ka congolais azali soka yiko talo na ndako. Soko pesier 16 000 francs. À mon amour, mais soko pesier $10 à CPLI. Parce que bon on a besoin ça sur na valeur. Donc il y a un monde total la démocratie et même biso na développement ou bien démocratie et donc c'est vrai. Bato musu souper ba profiter de la démocratie. C'est ça. Moi ndambo ba profiter de la démocratie mais belé à biso peuple toujours souffrir de la démocratie. Alors yo aussi ko préconiser ni. Bon, on a préconisé parce que là on dit qu'on étalé tous les mots que la démocratie nous a amené hein na mboka na biso et puis dans le reste de l'Afrique. Hein parce que nous avons choisi le modèle européen. Hein? Mais ce que vous préconisez, en tant que chercheur, voilà. Pourquoi il faut la narrer alors que tous ont la valeur ancestrale? La Chine aujourd'hui, Chine est développée, la démocratie. Il n'y a pas la démocratie en Chine. Droit de l'homme est athée. D'ailleurs, vous votez même loi que notre président Nabango a beaucoup fait à vie. Bon, européen, mais c'est aussi parce que vous avez colonisé. Non, la Chine aussi, parce qu'elle peut coloniser les Japonais. Non, une petite partie quand la Chine. La grande Chine n'a pas été colonisée. Il n'y a pas la démocratie. Mais le Poutine qui n'est pas donc cela veut dire que tous les ceux qui ont la démocratie, mais eux qui concordent dans la valeur ancestrale, et la culture. Eux qui la biso, ils ont concordé dans la culture. Total a bientôt 30 ans de démocratie. Na évité ce que tu 3 fois.
Mais la culture, il faut qu'on relève par exemple, pour la culture, comme ça, tout lié un peu. Sur le plan politique, la structure politique, la structure de M. Zalaki, il y a un chef, il y a le conseil des sages, il y a, c'est pas moi, donc pouvoir décentralisé. C'était aussi une dictature. Oui, chef, non, vous en avez idée, malamu, même moi, vous en avez raison. Dictature à malamu, dictature à ma dictature à ma bé, zali que dictature à malamu, zali au pekisi batoko ko suba wate, mosali ba aussi public. Au pekisi mutuko yibate mais au créer emploi. On a dictature à malamu. Mais dictature à ma bé, zali le roi to zaka na mobutu ba emploi ezate, ba société ezate bazo kanga ba chômeur. Peuple souffrir tout ça. Bazo kanga ba salaire wana kanga bango dictature à ma bé. Mais zo ba dictature le roi neti o ba no ko benga ba dictateur. Kadhafi. Moi j'ai été en Libye. C'est le seul pays en Afrique noire où il y a un pas un chômeur. Tant que Kadhafi a Zalaki. Mazaki dictateur, Azalaki bien à peuple. Mazaki dictateur, dictature, il y a malheur. Azali ba mon mindele ba yakanongo pour haïr l'autre. C'est ça. Pour ne diaboliser mutu azaki ya malamu. So mutu azaki sérieux ba intérêt na bango te akomi mabe. Voilà. Na koyeb sa par exemple indakisa ya ba révolution lokola niki ba kimbangu basala. Ezalaki révolution monene. Mais pour la trahison ba lobani ni que non azali ko seme ba désordre moko ezali ko pesa ba crise na ba entreprise alors que ezaki yango te ezalaki pas libérer l'homme noir. Donc voilà, tous en a posé la démocratie au Rwanda. Nengi ba musicien ba yemba ke total asima toujours. Tous en a posé la dictature positive. Vous comprendre Total le gars mboka le gars Chine, Bani tout ça, bazo développer mais la dictature Rwanda. Donc on peut ce exemple. Ba ko créer CPI. Ba créer CPI. Ba on ba créer un CPI. Mais CPI on attend biso to ndimi yango. La majorité ba président ba homme politique na so ba kenda kuna ba noir. Biso to kenda kuna en Hollande. Mais bango mo ba français, ko ba salaki yango ba européen, ba américain ba boya biloko na. Donc nazali pona désavantage à l'homme noir, avantage pour na bango. Donc total makambo bazo yela biso, pour to na galère te. Ok. Alors tous ceux qui ça ndeko alors ko le banini un petit message na décideurs politiques na peuple congolais. Message ya bandeko baza kotambusa biso bamika kotana na ba valeur ancestrale batala bonzambe na biso na bokoko na biso batala makambo ezobengana ba démonter na koyebisa oli loba suko ngana oloba ezali ke développement d'un peuple ezalaka na 5 critères. Allez-y. Premier critère ezali peuple wana phase à la langue naïe, ou ya valoriser langue naïe. Deuxième critère, le peuple on a phase en écriture naïe. Troisième critère, peuple on a phase en abonzambe naïe, religion d'État naïe. Et quatrième critère, c'est que peuple on a phase en sauveur naïe. Et cinquième critère, c'est que peuple on a phase sauvegarder culture naïe. Au retour naïe, peuple nini oyo ba kokisi 5 critères ba se développer, c'est les Chinois. Bazana culture na bango, bazana langue na bango. Bazana bonzambe na bango o bango ba bengi bouddhisme ba na sauveur na bango Bouddha et ba garder culture na bango partout ba kendaka ce que zo peuple ya biso ba noir tous les 5 critères wana ezaka ya bapaya ceux qui tokoloba na français ya ko defa ceux qui toko koma ya ko defa ceux qui toko sambela ya ko defa ceux qui ya ko luka mobikisi ya ko defa ceux qui toluki culture ya ko defa toko bonga ndenge. Merci beaucoup Ndeko César Nginama. Nous venons donc de suivre notre confrère César Nginamaou. C'est un chercheur dans le domaine de la société et de la culture. Alors, il est venu nous parler de la démocratie à l'africaine. Donc, pour lui, nous devons faire un recours à nos valeurs ancestrales pour diriger nos pays, pour concevoir la politique de notre pays. Voilà. Merci beaucoup. Je vous remercie. Merci une façon pour nous de dire au revoir à M. César. Le prochain invité est déjà sur le plateau, mais on le prend après notre petite transition. Allez, le prochain invité, notre prochain invité est très très connu des téléspectateurs de la radio-télévision nationale congolaise à travers le monde, puisqu'il est l'un de nos consultants. Il s'agit de Sa Majesté Mfumu Difima. Il est ici sur le plateau avec nous. Bonjour Sa Majesté. Bonjour les grands journalistes, défenseurs de nos traditions au travers de notre Congo. Laissez-moi vous remercier encore de l'effort que vous fournissez pour nous faire parler,
pour aider les Congolais à se retrouver, aider les Africains à retrouver leur identité et en même temps recadrer aussi la gestion ancestrale. Okay. Alors, Daniel, avec lui, nous avons trois sujets. Oui, 3 sujets. Nous allons parler de la journée, n'est-ce pas, mondiale de l'exploitation de l'enfant. Nous allons nous parler également de Tshisekedi, n'est-ce pas, le docteur Étienne Tshisekedi Omulumba, de heureuse mémoire, comme chef coutumier, et également la tournée de Fumodifim en Afrique du Sud. Alors, demain, c'est la journée mondiale de lutte contre l'exploitation des enfants à travers le monde. Et vous, en tant que défenseur de nos coutumes et traditions, que pouvez-vous dire à ce sujet? C'est-à-dire que je me réjouis d'avoir suivi votre premier invité, qui en fait est revenu un peu sur l'ancestral. Mais j'ai saisi un mot qu'il a dit de Papa Diengenda, qui dirait, attention, vous allez embrasser une démocratie qui ne serait nécessairement bon pour vous, mais peut-être mieux pour son créateur. Parce qu'il faut bien comprendre que le monde a ses principes, le monde a ses initiatives. Et chacun adapte un système par rapport à la survie de sa population, qui n'est pas nécessairement un système pour l'autre population, pour l'autre nation.